Batata, ba mama, bandeko, boye imalamu na émission na biso ensemble parlons-en. Ensemble parlons-en. Moko ya bémission ezali kozongisa biso na kati na nzela oyo ezali présenté na ndeko na bino Angèle Miezi, mama na bino, leki na bino, yaya na bino. Donc voilà, lelo comme j'avais dit, ndenge na baki, chose dite, chose promis. Chose faite. Donc nalingaki nalobela ndenge nini ba astronaute bakendeki komona papa Diangenda na kati ya Lune oyo bakendeki balansaki opération Apollo 11 na 1969 nde bakendeki komona na Lune bakutaki papa Diangenda. Na koyeba kotangela bino extrait ya livre oyo bakoma makambo wana nde bokoyeba ko comprendre ete tozala na bato oyo bazalaki particulier na kati ya mboka na biso meto sosola te. Qui est papa Diangenda? Papa Diangenda azali mwana misato ya papa Kimbangu oyo papa Kimbangu oyo abotami na 1887 oyo ayebaki koloba ete na kobotamaka lisusu na 1918 nde bomoni papa Diangenda abotama e ayaki lisusu koloba tango bokomona bana nanga misato bakozala na bazemi oyo akobota mwana mobali ezali kaka ngai wana nde nazongi wana tomoni papa Simon Kimbangu Kiangani abotami na 1951. Aujourd'hui, je vais vous parler de la personne de papa Diangenda. Papa Diangenda ayebaki kotambusa mosala oyo papa Kimbangu ayebaki kotika oyo bongo ezalaki géré par mama Mwilu tango bana bazaki nanu bana mike. Mama Mwilu Nzitani yende ayebaki kosimba lingomba o babengi kintwadi nde tango mwana akoli mwana ayebaki kozwa mosala ya kosala mosala ya tata ndenge papa Kimbangu ayebaki kotika maloba na bomwana oyo tango mwana azalaki koyamba papa na ye alobi yo zangai nga naza yo. Pourquoi? Parce que tango nyonso abandaki koyamba tata na ye abandaki koyamba papa na ye dans le vide. Bongo wana nde ayebaki koposer question na tata na ye tango nyonso soki nazoyamba yo c'est comme si nazoyamba dans le vide. Papa na ye alobaki na ye parce que yo zangai ngai nazali yo. Eza ba mystère moko ya nzambe moye to comprendre yango eza te faux ala vraiment na kati ya bonzambe po yeba ko comprendre nde nangi nalobela bino papa Diangenda, qui était papa Diangenda, nous le savons nous tous, qui sommes nés au biso batuto botami banaya 1900 toyebi quand même papa Diangenda lo baba na ya lelo yonde bayebi papa Diangenda te, en tout cas batu nyonso ya ba âge na biso bayebi papa Diangenda. Alors papa Diangenda bayebaki kokende kokuta ye na Lune tango opération Apollo 11 salemaki oyo ba astronaute fallait ba kende ko visiter Lune na ba planète ndenge ba mataki ba kende ko mata na planète Lune nde ba kende ki koyeba ke bazalaki bato yambote oyo bayebaki kozala kuna bakutaki pe mutu kuna. Alors pona banda kotangela bino na tia linette nanga na tangela bino ya extrait ya livre na kotanga yango ateza na portable. Je vais faire un effort de vous lire l'extrait de ce livre là où bakomi ba astronaute ndenge bakendeki kokutana kokuta papa Diangenda na Lune nazotanga bongo na kokoba ko développer na émission na biso avant yanga na bana kotanga bino bato boyebi kolandanga pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner aux ezali chaîne ya polémique te o ezali chaîne o ezali kozongisa biso na kati ya nzela kopesa biso boyebi koboya penza polémique koboya penza buzoba ya satana biso awa tolobela makambo eza kozongisa biso na nzela eza kofongola biso bongo eza kofongola biso mayele poto zonga na kati ya nzela ensemble. Parlons-en bongo eza animé et pas yangai ndeko na bino Angèle Miezi.
Donc voilà, nani na tangela bino extrait ya livre bisika ba koma makambo yonga na ngina lobela lelo bongo na koyeba ko continuer. Gelaki mabondeli kuna na ndako. Alors ngai natindamaki po okende kosambela na ndako wana. Ezalaki na moi makasi vers ba 12h. Milieu wana ezalaki milieu moko ezalaki na cité ya sika. Batu bazalaki vraiment te. Kokende na kendaki pona okende kosala prière na ndako wana po kimia ikota kati na ndako ndeko. Na eko mona jipi ya pembe eleki. Nzela wana basango ntu bandaye kubongisa nzela wana. Alors na makanisi na nga bomoto ezalaki ke eza jipi ya basango ndezoleka. Na tango eleki ngai ekomi liboso etelemi. Ngai nazo continuer makolo. Tango nakomi esika wana natali na kati ya mutuka wana namoni papa Diangenda. Ba ane wana komi ni. Wana ezalaki na komi na Kisenso. Na likola Kisenso kuna kuta maternité. Continue papa. Tango namoni jipi wana etelemi natali na kati namoni Fumuki Mbangu. Oya Jeep. Na kati ya jipi. Et puis papa Diangenda azalaki wana. À ce moment-là papa Diangenda azalaki na bomoi. Namoni papa Diangenda, namoni Fumuki Mbangu, namoni na mutu mususu na ebite soge ezalaki papa Dialungana to papa Kisolokele na ebite po nazaki mbangiste te. Kasi eloko ekamusaki ngai na milobi menga na yokaka ke Fumuki Mbangu si akufa deja. Bongo namoni na kati ya jeep ndenge ni namoni lisusu soki azaya kukufa. Papa wana ndoto, révélation, vision, toni. Wana ezalaki ndoto te, révélation te. Nazo tambola makolo. Pona ke ndoko bondela na ndako ndeko to andai ko sambela na ye. OK, ndenge na to solo boy. Oui, ndenge yo ye, ndenge na yo to ye. Très bien. Nataku mutu ketelemi na komi wana namoni Fumuki Mbangu kuna namoni papa Diangenda, à ce moment-là papa Diangenda zaki na bomoi. Namoni papa Diangenda, namoni Fumuki Mbangu, namoni susu mutamisa to azalaki wana. Meloko na zaki mbangi sete na ebite, soki ezalaki papa Dialungana na ebite. Kasi eloko ekamusaki ngai na yokaka ke Fumuki Mbangu akufa. Na bandi komituna, bongo siko balobaka kufa ndenge ni namoni na kati ya jeep. Namoni na jeep yoto iyeto yete na bandi komituna, mais na kotala nde namona na ba photo eza ye. Papa Diangenda tango atali ngai alobi makambo yo moni kolobango sikoyo te. Soki un jour oyoki ke naza susu na bomoi te, à ce moment-là okoki koloba yango. Wana tozaki na baneni entre 88 à 89 bane wana. Na tango ayebisinga bongo alobi bomba au moment ke nga nazana na bomoi koloba yango te. Mais soko yoki nga naza su na bomoi te nde okoki kobimisa makambo oyo. Mais loko na oyebisa yo oyeba ke papa nanga oyo moni avandi wana bayebisaka bino ke akufa nga na yebisi yo ke aza kukufa te aza na bomoi. Et puis yeba acha elembo na yekati na yo. Elembo wana esengeli esala misala. Wana papa Diangenda. Wana papa Diangenda. Alobi nanga kota na jeep toke no tika yo esiko zo kendo sala mabonde. Na koti na kati na jeep na bango ba memi ngai na ebisi bango pe place wana zo kende te ke o adresse ngo eza boye boye ezalaki kaka na même avenue. Ba koti singa na kati ya jeep ba memi ngai tina porte ya lopango esika na ndai ko kende. Ba kiti singa wana alendi singai alobi zala na kondima ke mama ono ke sambela pona ye akobika. Nga pe na sengi merci na kiti na koti mba amona lopango na toke na ba pesa inga nzela na kota na kotaki na salaki musana kendela ki abobondela mama wana na kendela ki pe amona ki loboko na Nzambe eti lelo tozolo baboye aza na bomoi malgré aza so na Kishasa te aza siko na Bakongo na Tshela aza na bomoi eti lelo. Alors komona Fumuki Mbangu oyo mokili yebi ke esi akufa nga na moni na bomoi boye na moni na kati ya mutuka ba meminga peso na mutuka wana elekelaka ngai. Et à partir de ce moment-là
grâce à la révélation et yaki jusqu'aujourd'hui. Donc, au banda 1988. Oui. Till le 2023, il y a une révélation. Oui. Mingi et Voilà, bien aimé, je vais essayer de vous lire. Hein? Vous allez m'excuser, comme c'est dans mon portable. Soyez indulgents parce que les écritures sont vraiment petites. Mais je vais m'efforcer à vous lire ce qui est écrit dans ces livres où on parle de astronautes qui ont vu Papa Dianguenda, hein, sur la Lune. Donc, on va lire. Leur voyage y une durée de 8 jours. La mission Apollo 11 décolle de la Floride au Kennedy Space Center le 16 juillet 1969 au petit matin. Propulsée à l'aide du lanceur, la fusée Saturn V, les deux modules Columbia et Aigle sont mises en orbite. Quelques jours plus tard, à leur arrivée aux alentours de la Lune, Apollo 11 tourna à 13 reprises autour de la Lune pour se stabiliser. Ensuite, Neil Armstrong et Buzz Aldrin montent au bord du module Aigle pour se rendre sur la Lune, tandis que Michael Collins reste seul dans le Columbia faire les guettes. Une fois sur la Lune, et comme cela était convenu, c'est Armstrong qui, le premier, exécuta les processus de sortie lunaire. C'est là qu'il aurait prononcé la phrase, la fameuse phrase, c'est un petit pas pour un seul homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Puisqu'il fut imité par Aldrin, ils implantèrent les drapeaux américains sur les sols lunaires. Et à cet instant précis, s'il y avait de la vie sur la Terre, sur la Lune, ces deux Américains seraient des extralunaires pour les êtres vivants sur la Lune. En même temps, pour les astronautes américains, les êtres vivants, la Lune serait pour eux des extraterrestres. Excusez-moi en tout cas, je suis vraiment en train de tirer les écritures pour bien vous lire ça. Puis l'impensable s'est produit. Neil Armstrong et Buzz Aldrin se rendirent compte qu'ils n'étaient pas seuls, que quelqu'un d'autre qui n'était ni Armstrong, ni Buzz, et ni encore moins Colin qui resta seul en orbite autour de la Lune, était présent sur la Lune. C'est quelqu'un, en regardant bien les spationautes se rendirent compte que ce fut un être vivant. En regardant de plus près, il ne s'agissait pas d'un extraterrestre, comme c'est que les films hollywoodiens nous ont formaté à croire. Armstrong et Buzz eurent en ces moments précis la compagnie d'un être humain et intérieur. Bien-aimés, je m'arrête par ici pour vous dire que la personne qui a été trouvée sur la Lune, c'était Papa Dianguenda, parce que quand ils sont descendus, ils l'ont pris, en fait, avant de descendre sur Terre, ils l'ont pris en photo. Et je vais continuer mon émission. Où ils ont
fait leur voyage et ils ont trouvé quelqu'un, un terrien, sur la ligne. Et bien aimé, je vais vous dire que c'est quelqu'un, c'est Papa Dianguenda. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les 3 astronautes? Ils ont pris en photo la personne qu'ils ont trouvée sur la ligne. Et cette personne était habillée d'un costume de chez nous, comme on dit, la Bacos. Je vais vous mettre la photo, hein, la photo, je mettrai la photo sur l'annonce de cette émission que je suis en train de faire. Donc, ils ont pris la photo. Et quand ils sont descendus sur terre, ils ont pu parler de cela entre eux. Et ils se sont renseignés parce que la personne, c'était une personne de la couleur noire. Et donc, ils se sont renseignés. Ils ont montré quand même la photo à quelques personnes. Et on leur avait dit, parce que quand ils ont fait ce voyage linéaire, ils ont fait le tour de l'Afrique. Et par là, ils ont demandé qui était la personne. Parce qu'ils voulaient savoir quand même qui était la personne. Et on leur avait dit que ce genre de costume est habillé au Congo, au Zaïre. Et ils sont venus jusqu'au Zaïre, ils ont vu Mobutu Joseph. Et quand ils ont parlé à Mobutu Joseph leur avait, en fait, ils ont montré la photo à Mobutu Joseph, et Mobutu Joseph a reconnu Papa Dianguenda. Il a dit, mais c'est l'homonyme, c'est Homo, il s'appelle Joseph. On a fait venir Papa Dianguenda. Bien aimé, ça ce sont Oezali Basekele, Oyobiso, Toye Bakate, Oyobiso Toye Bite, Watebele Pe Bayebi Angote. Nazo bete la bino lisolo parce que ngai natanga ka ba livre nalinga ka pe ko se renseigner na misala secteur te nazala kaka parce que na sambelaka na ministère ya combat spirituel nalingi pe ko yeba makamaka mususu te ba makamusu foto yeba ngo parce que eza pe batu mususu ba kolinga ko yeba qui est Mama Olangi na lo ba ngo mikolo nyonso. Il y aura des gens aussi qui vont vouloir savoir qui est Mama Olangi, pourquoi la mission du combat spirituel. Donc bisope oyo toza na kati ya bamangomba esengeli pe toyeba qui est Papa Kimbangu, quelle était sa mission, qui est Papa Dianguenda, quelle était sa mission, qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani, quelle est sa mission. Bien aimé, nazo kangana une parenthèse à astronaute en parlant de ça, qui est Papa Dianguenda, qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani, quelle est sa mission. Nalandi ndeko moko Asa Kimbangiste te. Mais ye amoni bazo beta Papa Simon Kimbangu Kiangani masasi batebele ba betie masasi. Ba betie masasi tant bazo bete masasi bande ko masasi wana Papa Simon Kimbangu Kiangani abongwani akomi pigeon à s'envoler. Nazo lobela bino tango baboma papa mama Kimpa Vita zaka na mwana na Mkongo mwana wana tango bazo tumba mama Kimpa Vita mwana azaka na Mkongo na ye tango bazo tumba ye mwana wana s'envola abongwa na pigeon akenda nde Kimpa Vita lobaka ata bobominga Kimbangu akoya. Nakangi parenthèse mituna biso fwe salaka nde nazoloba makambo sikoyo ya Papa Dianguenda ndenge bakende kokutana na ye na ligne. Papa Mobutu abengisa Papa Dianguenda tango ba astronaute bamoni Papa Dianguenda ba astronaute balobi me muto to monaki yeyoti bakenda kokuta Papa Dianguenda na ligne na 1969 opération Apollo 11. Oh Armstrong a yebisa kibino, c'est un petit pas d'homme mais ezali grand pas pour l'humanité. Donc balinga ki kolakisa bato wana ke awa bino boye bokanisi bino bato liboso non boza bato liboso te. Ngai Dianguenda bokutinga awa deja bande ko ba makambo nyonso toyebi yango te. Balobela biso angote oka bakimbangise ope baza bampaka lingomba na Mobutu ayebaki yango wana bomoni Mobutu abandaki kobanga deva Papa Dianguenda ayebaki Papa Dianguenda aza nani.
Tango papa Diangenda kufi Mobutu akenda aloba moto ya lali awa boyebi ete sokaza nani. Nde yango biso ba noir, biso ba congolais eza na ba makambo ebele, il faut to sala nango ba repentance kaka moto yo tango akufaki ba memi depuis na ye na ba memi corps na ye na Kinshasa ba bamba depuis ya papa Diangenda mabanga. Pourquoi? Parce que Bible le dit mon peuple périt faute de connaissance. Quand nous n'avons pas la connaissance et qu'on met ma biso na baboye na babuzoba en fait au moins nous allons loko moko précieux mozo mona ngote ozo ba utilité na ngote ndi niveau biso ba congolais tozali na lobi biso ba sopela biso bo mengo mingi na kati ya mboka na biso ya Congo. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi tozo souffrir plus que batu mususu? Makambo nga na lobelaki dernièrement on a lobi ke bakokanga biso na bilamba to lakisa biso nzambe to lakisa bango nzamba avandaka wapi. Tango ndeko moko ya kimbangiste alandinga atalinga atindelinga video moko pona kolobete maman Angèle makambo yozoloba papa Diangenda si ate yango banda kala. Soki na moni film wana, ceux qui n'ont récupéré image wana, si j'ai vraiment beaucoup plus de chance dans ma galerie na récupérer ngo na kwa nexele bino film wana na eloko nazo sala soki te prochainement na kwa nexele bino ngo oyo papa Diangenda zo talisa bana azo yebisa bana na yabi bakokanga bino na bilamba bola kisabango nzambe avandaka wapi. Komi mona n'importe qui te mutu mwindu komi mona n'importe qui te azo lendisa bana na yalo bibomi mona n'importe qui te. Boza bato bako kanga bino na bilamba bola batu bako ya bipai na bipai mindele bako uta bipai na bipai bako ya awa na mboko ya Congo bako tuna bino nzambe avandaka wapi. Video otolobeli likambu ya papa Simon Kimbangu, papa Diangenda na papa Simon Kimbangu Kiangani. Eloko nga na koloba po batu ebele oyo balandaka ngai yo bolandaka nga ebele penda bo nayebi nde botindela nga ba audio mambebele batu ebele bolingi papa Simon Kimbangu Kiangani te ebele pe bolingi papa Diangenda te bolingi papa Diangenda te mais soki nazo tala sikoyo na batu wana nyonso o balingi pe papa Diangenda te batu wana pe mingi balingi Yesu Masiya te mingi pe bolingi Yesu Masiya te. Vraiment ezaka pasi nga na lobaki yango tozelaka oin wakoya na Congo. L'essentiel biso nyonso na bino tozo kendeka vers papa Simon Kimbangu o biso na bino toyebaki te ke papa Simon Kimbangu aza nani. Lelo bino bo comprendre que papa Simon Kimbangu aza nzambe. Biso pe to comprendre que papa Simon Kimbangu aza nzambe. Bino boza bakimbangi c'était biso toza batakimbangi toza pe bakimbangi c'était. Toza pe bakimbangi c'était mais to comprendre papa Simon Kimbangu par rapport à Molimo Santo Ndenge a révélé biso pe toza pe convaincu to ndimi yango et on a batu pe belé o basana ba bakimbangi c'était biso mo tozo komi benga bakimbangi c'est ya Molimo. Biso moto benga ngo toyoki batakimbangi se balobi ke bango moko balobaki ke bana ya papa Simon Kimbangu ebele baza na libanda de biso ba oyo o toza na libanda to ndimi yango lelo biso ba o toza na libanda ye moko ayebi lolenge nini azo memela biso lolenge nini azo sala na biso donc yango na sikoyo biso na bino to bomana na biso te tozela kaka nde tozokeka na makambo yango tozela kaka ti mwe wana ndi apinga mulele susu mkinga na bi oh vert blanc eza ya bato kimbangi se bango balata vert blanc donc makambo ebele bele ozomona ka ezokende ka lokola bango yango moni na video oyo lokwa tolobela likambo ya papa Diangenda tozolobela likambo ya nani ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya mwana na olobake eloko nga na ena loba pona papa Kisolokele papa Dialunga na ngano na mona bangote en tout cas na na mona bangote ata na ndoto to ndeni peut-être na mona bombe na ebate kezaka bango na tika ko mona bangote mais mobali na ngai période moto zaka na bitumba mo makasi ya zolota ndoto mikolo ana nyonso so azolota ka ndoto akolota abia de na lote to zaki no bazolanda biso bato ebele baolanda biso mais na mona kaka bana papa Simon Kimbangu bango misatu babimi ko bimaka babimi ndiye ba uta likolo ka babimi bowu batema dans l'espace batu nyonso bazaki na ba kwei
bakwei na mabele mususu ka ndenge na bile na moni ngai sikoyo cousine na ngai bengi ngai tosolola cousine na ngai bengi ngai je crois ezalaki na 2000 kala mingi te je crois 2021 je crois 2021 so na bosani te cousine na ngai bengi ngai tozosolola na ye cousine na ngai bengi ngai lokola ngai nayebisaki ye ngai nalobi ke papa nzambe ayebisaki ngai ke Yesu Masiya na papa Simon Kimbangu bazaka mutu moko do papa Simon Kimbangu aza nzambe abi na ngai na ndimi na ngai ayebisi ngai ya de ngai na ndimi na ngai ke papa Simon Kimbangu aza nzambe na ndimi na ngai nde lettre bandi ko tokoma esiko kopartage mpe na ye alaprès ye koyebisa ngai lobi so likambo nika tosolola ye alobi na ngai papa Simon Kimbangu kiangani oyo aza na kamba wana ye kutu azaka kovimbisaka libumu koliangu mbongo ya gouvernement kovimbisaka libumu koliangu mbongo ya gouvernement ye penda wana boyeboye andika koloba na ndeti na ndenga critique nga sikoyo mpe nayoki ye mais nga mpe ondire nalobaka ondire nazoyoka na ngai malgré nga nzambe azotala ngai nakoki koprononce ntango mosusu baloba bongo te ke libumu nene boye te nakoki koprononce te mais nayoki ye alobi na ngai abi na ngai ye kutu boye tondo obetaka masolo nde ya Congo nde Congo ezokende nde makambo ezokende boye mbamo ya kotanga bitala kutu oyo aza na kamba wana papa Simon Kimbangu kianga no ya kamba wana akende kokuta soki na Tshisekedi so mpe ndenge nini so Tshisekedi akendaki kuna so mpe ndenge nini ye ayambaka kaka na bafranc-maçon ayambaka bato nyonso kuna ye mpenza kutu biso tokoki kondimela ye te azoliaka bambongo ya gouvernement kokuta bo nga siko nayebisi nga na bi biso nde eza bon papa Simon Kimbangu aliputaka biso toyebika yo o soki badiangende o banani biso toza kuna te wana bandeko na nga toza foya na 2021 so na bosente 2021 penda na 2021 vraiment ayebisi nga oto ba fin ya 2020 bien fin ya 2020 bilo moka bongo abi na nga lobi te wana ezali 2021 po wana ezalaki deja nzambe sa ayebisaki nga ke Yesu Masiya na Kimbangu baza mutu moko wana deja sa ayebisaki nga do ezalaki 2021 nde siko lokola siko tozopartage siko tozosola na ye abi mo ete ezalaki kaka bakanda makambo ya Kongo kaka nde ezomarche te boye abi tandi ti oyo aza na kamba wana ye mosani kovimbisaka libumu kolia mbongo ya gouvernement boyeboye nga na bi en tout cas biso kaka biso kaka oyo aliputa biso bawana toyebi kutu bango te onani biso kaka oyo aliputa surtout Diangenda wana nga na binise na monoko na nga surtout oyo baloba papa Diangenda tobandaka koyoka bato bandaka koloba ke azalaka franc-maçon monene azalaka franc-maçon monene toande koyoka bango na bamobutu bazalaka bafranc-maçon monene na bimoyen te nga na bimoyen te biso kaka oyo ya liputa wana kaka ndenge nzambe ka alobi ke ye aza kaka moko na Yesu Masiya do biso kaka ye bandeko na nga tosololi na moi na ndeko na nga na tosololi eleki nango tokoti masolo mosusu tosololi lere esili priere ekoki fo ya ba 18 nga na bina bondela priere ekoki kokota na koti na chambre na nga na fukami kaka na bandi kobondela na sengi bolimbisi na tangi Psaume 51 na bandi kobondela mbala moko nazomona vision nzoto ya mutu etelemi liboso na nga na mopanzi na nga boye etelemi epuis nzoto wana sikoyo elongi mutu mobimba koto ezochange etelongo mosusu ezochangeaka elongi ndenge nga sikoyo natuni nga na bi Seigneur ozolakisa nga mutu atelemi awa na mopanzi na nga me mutu yango nazomona elongi na ye ezochangeaka kota mutu azochangeaka elingi eloba nini nde nzambe akomprendre ke nazokomprendre eloko te akaboli mitu wana bandeko na nga ekomi nzoto moko me mitu ekomi misatu na nzoto moko don ndenge nga naza boye mutu mosusu kotoyo koto kana kati ya nzoto ngo mutu mosusu koto kana kati ya nzoto ngo nakomi nzoto wana ekomi nzoto moko na bilongi na mitu misatu ngasi kona Seigneur nzoto ya mutu moko na mitu misatu bamuna fixe regarde bien na bandi kotala namoni ke elongi oyo ezaki na kati wana mutu oyo ezaki na kati na elongi wana ezaki ya papa Simon Kimbangu oyo aliputa natali na mpanzi mosusu naye komona elongi ya papa oyo aza na kamba papa na kiangani oyo aza na kamba
sikoyo le wana kana 2021 na elongi ya papa Diangenda na yeba kango pinza na nubiente na yeba kango pinza na nubiente mbala moko le na bandi kotala na talinga na biko azana kamba pona mona kai mikolo yango na ba video moko elekaki wana ba video moko elekaki na mona ki ye nde na reconnaître ki ye vraiment na reconnaître ki ke wana ezaye mais le na tali siko papa Diangenda na mpandi na rumela ki mwa mkenga bi o nani azana mpandi oyo mbala moko na tali bien ngana bi oyo eza papa Diangenda de le kaka na lobby bon le na zo comprendre na onte oyo azana mpandi aza nani oyo liboso na reconnaître ki longi oyo aliputa po ye na talaka ba photo na yemba lebele ba nini yemba lebele yami ba na reconnaître ki oyo azana kamba ale ya misa tu papa Diangenda elongne pena na ndoko zo ngo bien te ala etikali ka bon na zo tala ka vision nga binzambe wa misa tu o nani elongne mona ekutanga biza papa Diangenda nga biza papa Diangenda na serape na nini moko ka na nzembo mona ndola ya bango batiaki yango ngabi eza papa Diangenda leka na lobi bomba mo nzamba binanga okay omoni bango misatu ndo ozomona bongo na kati ya nzoto moko na lakisi po yeba ke bango misatu ezaka mutu moko bazaka mutu moko lokola yoso yebi vérité soki bazo finga bazo critiquer yo ko critiquer te po oso yebi vérité ozomona eloko nzamba lobaka na ngai yangwana na kamwaka bande kona na minaki mukolo ngo na bi non pourquoi biso batu to ozala boy soki batu bango bazolo bake yazaye to tika bango tali bango noka ki passe ke to critiquer po to critika ki vraiment kuzina ona bi ona zoke evimbisa libumu kuna olia mbonga gouvernement ngana bi surtout papa Diangenda kuna yokaka balobaka ke nto banda ko yoka batu balobake azaki franc-maçon munene ozomona ngana lobi bongo dona yoka ki passe na miyina ki na ndosenga ka nzambe limbisa seigneur limbisa do eloko nzamba lobaki na nga alobi ke lokola yoso yebi bango misatu bazaka muntu moko lokola yoso yebi ko kritikaka te soki batu bao kritike so batu bao lo mamabe yoko lo ba mabe te po oso yebi vérité bande ko nga raisonner banda na bonzambe na 2002 na banda ko mona tata Simon Kimbangu ko banda période wana tina ndenge toya kokoma na ba 2021 wana natika komona papa Diangenda te na vina nga natika komona papa Simon Kimbangu kiangani te donc yango na le mutazolo ba papa Diangenda papa nani boy nakoki kondima tout comme nakoki koboya mais eloko ezaki na nga surtout ke na critiquer te mais jour ango kaka le critique yaki nzambe pe na bolingo na ye ayaki kotalisa nga ndenge wana le pe na moni bonga na bi en tout cas na lapi ata na makambo oyo te na makambo susu yo na lobaka mutu so aboti bebe na ye abi na mama deli me bebe oyo aza Yesu masena loba ok ya solo nga na yebi na nga te no bateke te okosi aza Yesu te boye non oyebi te pourquoi ya zolo bake ya aza Yesu pourquoi bato ebele baza na kimbangisa na batata mbimba ba mama mbimba ba jeune mikolo batanga pe bazolo bake oyo aza boy to yebi na biso te mais biso to telema kaka pona ko critiquer to keba bandeko na nga to keba nga ekutana kinga nzamba salinga ngolo abi lokola so yebi ko critiquer lisu te yango bino pe ba obozo landa biso lokola bozo yeba déjà bokeba pona ko critiquer ya mabe makasa après et aki koleka kaka semaine on leur eleki deuxième semaine bande konangai na ki kokuta na likamoko munene mutu moko alinga kolianga na bitumba mona zaki nango mutu moko alinga kolianga o na koloba te zaki nani pona ko éviter ba problème alinga kolianga nanga kolianga menasaki nga makasi po bomanga kokaki te ndenga mbaki kotalisa nga ke ake kosenga ngai na famille nanga basali réunion na famille kuna nzambe pa memaki nga na réunion na bango basalaki na famille po azwa puisi ko na famille nanga nde ezaki na famille nanga o bakordaki ye basaki association na ye pona babomanga ala après sikoyo nga nzamba alakisa nga de amena bondelaki pe pona likambo nga bi baolonga te nzamba na contrôle po mamna mo ba osana na kuku nzamba otalisango mais ezaka na mko mususu na sisi ko bonde ya bwe na lala na bondeli na mabondeli ya je crois ya 6h na 6 ko bonde ya bwe na lali bande ko na ngai nazoko mona te 3h pardon mabondeli fo ya 3h na 6 ko bonde na 3h ko lala nazolala boye mbala moko nazomona
bato baye libanda bato mibale baye mutu alingai kobomanga baye na mutu musume mutu ona monaki na image ya koko na biso oyo akufa namonaki koko na biso oyo akufa oyo nalobaki azalaka na misala mabe namonaki bango mibale baye na libanda batelemi na libanda bazosolola sikoyo na telefone na mutu oyo atindi bango bazosola na téléphone je crois bon na Satan le diable to na nayebi te bazosola ka babie toye déjà awa wa fa to sa likambo otoyelaki po to bomaye po lobika na tonga la mukate ou bien to sa nini to ala muka akota koma lobi mais ndako ngo moye to ko teza te po moto eza makasi na ndako ngo moye to tsakutu lokolo na ndako ngo eza te ndako nyonso ezopela to tali ndako mba place nini ko sala moi vide po to kota mais moye to ko te po moto eza makasi ndembala moko nazoyoka makambo o bango baoloba te ezalaki lokwa telefone bango baoloba mais nazoyoka makambo baorépondre bango te mais o bango bazoloba nga na oyoka nde babi oke bozotinda ye ye azalaka makasi ya koregistre na moto oyo ok problème te tozozela nde bandeko na nga naye komona demo moko aye nzoka nde nayebi te vraiment eloko nga namona ye kaka balobi ke demo wana aregistraka na bamoto mosusu bamoto mosusu ya registraka nango nde batindaki demo wana demo ngo azalaki mokuse vraiment lokola kaka mulangi ya mai bo azalaki mokuse mo ba 40 cm demo wana azalaki mokuse kaka ndeti boye na forme ya mutu na maboko na munoko na nyonso me mulai ne ka mesi moka ya boye nde azoloba pe maloba pe ezoyoka na demo wana nde demo na lera akotaki ayaki ti place nga nazalaki nayebi te koma aregistraki na moto wana oyo bango bamonaki bakoki kokota te me ye akotaki aye ti esika nga nalalai na mbetu bandeko na nga lia sikoyo na bandi komona vision wana ezalaki vraiment lokola vision na sikoyo kosambela na lali boye bamona bandi koyoka bato baoloba libanda na lokalize mingonga bato ngo nayebi na miso na nga mpe fungwami na moni ezalaki miso ya molimo sikoyo nazoluka nafongola elongi nalamuka boye nakomaki mbala moko mpuna nakangami ndeti nakomi lokola nakomi paralyse donc kutu nakangaki vraiment minu vraiment makasi donc minu nanga kutu oyo ezwaki choc oyo lini so bomoni lini nanga mo po eza na ba vision mosusu surtout so bomoni par exemple ba ange oyo bakoki oyo babime le sikoyo yo moni yo kanisa ta mosusu ozomoni na kibomoto boye ozolinga otelema to okokatale omona nzoto nyonso ekangami moye osala eloko moko eza te omona moye oloba ta mosusu moye oloba ya te omona kaka pu okangami omona okangi mpe mino okangi mpe amonoko okangami mpenza nde omoni makambo nyonso elekaki mpo moye osala nini eza te ebanda osanga mingi mpe moko so yesu masiya abimeli nga omona na kopike vraiment crise na obenga mpe akopike crise mpo ye alobi mwa ata mosusu nabi so na bandaki kaka kotelema ngai natema na kango na nzoto donc mwa nzoto nayo ya kibomoto ekufi donc ndenge wana ekosala kutu ke lere esalaka bongo nde demo wana aye lokwa azali mpe mokusa aye pembeni na nga wana na mbeto amati mpe na mbeto asola na bango bazoloba na ye ok bande koprononce nini ke teta motema na ye teta motema na ye azalaki na eloko mwa mokuse ndeti ya ba 30 cm ezalaki lokola banini oyo tobandaki kosalela na Kinshasa na classe tozali na moko ezalaki to benga lat na mosusu ezalaki to benga yango règle yango wana tobandaki kosalela azalaki na eloko moko ya bongo ale bango soko babi teta motema na ye balobaki mpe abongo teta motema na ye aye nango na motema na nga azobeta teta azobeta ngo na motema nga siko moye nalamuka eza te nango baka nzambe na nga sunga nga bazobebisa motema na nga alemba mo abi na sisi motema na ye siko nasani balobi sale teta ye bapumo na ye aye mpe na bapumo na nga bandi koteta bapumo na eloko wana na sisi siko nini kende na bare na ye aye mpe baluki kota bare asali o babi sikoyo nini babi teta ye makolo na maboko asalisali nga makolo bongo na maboko na nga babi sikoyo nini susu babi servo na ye ayesu na mutu na nga bandi kozanga bika nzambe nango oza wapi ozotika nga babebisa nga boyeboye nde akwe na suka nango atuni su babi teta esu misu na ye ayesu na misu na nga asalisali nga boye nde nakomaki lisusu komona te
physiquement boye moi na mona ezate mais na molimo nazo mona bandeko nanga nde après siko leri demona asilisi les demona asilisi après demona leur atuni bango sikuna sa su nini bayebi na ye boma ye misu teta su misu na ye nde azwaki abandi kosala nga mpe na misu wana adapres namonaki mba moko de misu ya bomoto babomi nga na misu ya bomoto me na misu sikoyo ya molimo lokwa na bandaki komona bango na misu ya molimo ezalaki kaka komona misu ya molimo ezalaki kaka komona en tout cas na bandeka kolela kaka nzambe na nga po ani otiki nga mpe ababebisa nga sikoyo demona yebisi bango na bebisi baorgane na ye nyonso na bebisi yango ndenge aza bongo lobi ka na tanga akolamuka te swati akufa mbala mo na tanga swati le mobali nakolamuka komona ke ye azolamuka te akota koma na koma wana akosala 3 jours akokufa po lokola si tobebisi baorgane na ye nyonso akokufa dans 3 jours akota koma aolamuka te nde sikoyo bango mpe babie c'est bon lokola osali bongo esili mpenza yaka tobima tokende nde demona abimi akei bazwi demona babandi kokende bango misato bakei nge esika natikalaki wana nazoluka nalamuka mwena lamuka eza te so nazoluka nalamuka mwena lamuka eza te mais moko mona naomona le nazomona ka na miso ya molimo na miso ya bomoto nazoyebake miso ya bomoto moyemona eza te moye mpe nalamuka eza te do natikalaki wana bandeko na nga nakotaki mbala moko koma na butu wana kaka nakoti mbala mo na koma nazokoka mpe kotelema te eloko mo te do nzoto mbimba ekufi ngai nde après na ye komona mama oyo abotanga après na ye komona mama na biso aye kobima wana lera bimi wana mbala moko lera bimi boye azotala nganga na bi mama babebisi nzoto na nga mama sunganga babebisi nga nzoto na nga babomi nga misu na nga ya kibomoto na omona te babebisi nga nzoto mobimba mbamo mama na biso abandi kosimbasimba nga na nzoto azosimbi mwane babebisi mwana badetui mwana mama abotanga oyo akufa azoloba bongo asimbisimbi nga badetui mwana nga na bi mama sunganga po alimwe ndenge alimwe nga na bi bon mama mosusu alimo bole asunganga vraiment atingaka na position onaye komona mama mwilo aye kobima mama mwilo abimi na liputa na ye akanga na tolo boye ndenge kaka tomonaki na foto na liputa na tolo mama mwilo abimi leka abimi atelema azotala nga ngamba moko natali nga bi mama mwilo sunga ngai mama mwilo sunga ngai badetui nga nzoto na nga mbimba mama mwilo pa bandika kosimba nga mwane badetui mwana nde mbala moko mama mwilo alimwe lisusu nde mama mwilo alimwe nga na bi mama mwilo so alimwe atiki nga ka na position oyo ndenge nini mbala mona papa Simoki Mbangu oyo aliputa akibimi lera bimi wana telemi wana de bando bima na mpanzi na nga kaka boye na mpanzi kanga na lali na mbetu place kaka mama also bimi le place pe mama mwila bimaki place pe papa Simoki Mbangu oyo aliputa abimi wana lera bimi wana mbamona tali we wow na sepeli ngabi papa Simoki Mbangu abimi boye donc ausunganga nde na isi pe papa Simoki Mbangu sungangai badetui nzoto na nga mobimba ndemba mona bandeko na nga papa Simoki Mbangu a changé akomi papa Diangenda lera akomi papa Diangenda wana sikoyo a participer na nzambe mona ezaki dokwa ba 2 semaines banda nzambe alobana nga bazaka mutu moko mais nakomi pe omona le nakomi kotia bani nakomi koluka ba video o papa Diangenda azali bandeko na nga le nazotala so ba video ya papa Diangenda so nazotala na oyoka mawa mo makasi ebanda matanga na mutema nazoka tellement mawa soka nazoyoke nazoka mawa moko siko mawa wana ezosala ngake mawa mo na sensi na omona ke fale azala
na zala na ebinde na ko expliquer monter mawa moko bande ko matanga na comprendre pourquoi na yoka mawa so na olanda papa Diangenda e bando sanga vraiment mama kasi papa na ndenge to yeokelaki o nga na yebelaki ke o aza franc-maçon boy na ndenge nzamba ekoloba na nga boy e bando sanga mama so na zolanda e mama ko e mo izobongwa na mo sengo e mo no moni lo kwa vraiment ke papa na ngai vraiment pour ça azala ndito nde okufela papa na osiko zotaba photo na ye ozana posa zala wana okange na nzoto osimba ye dona ndai ko sentir biloko moka bongo banda osalanga siko lera bimelinga siko na nini wana na tali mba monga oh nani nabi eza papa Diangenda ba mona tali ye mamoko mama wana pe bandusa ndeti mata avant no mawane mata na dubi est-ce que aza mutu mabete mutu na kanzinga bien nzamba loba nanga bazaka ka mutu moko na papa Simon Kimbangu ndenga changer akomi efuna senga ka lisungi mba moko leka na loba bon kati na pe mawana so nge sala ndete ebima ngaka na bite na senge ka lisungi ba na bi papa Diangenda sunga ngai ba depuis nzoto nanga leka na bi papa Diangenda wana zo abima ki azotala ngaka ndenga na bi papa Diangenda sunga ngai ba depuis nga mobimba na nga sunga nga mba moko a changer lisusu akomi papa Simon Kimbangu kiangani oyo azana kamba le akomi na susu mkisu na bangabi akomi na o le na otala bongabi elongi eza papa Simon Kimbangu kiangani mbamona ina banga susu nga bitete nzamba baba zaka muntu moko funa senga ka lisungi wana senga kika na nyoso zaika ngande mfuna senga lisungi ndembala moko aotala ngaka wemba mona tali kaka bwena tepelongi ya manabi papa Simon Kimbangu sunga ngai ba detui nga bande konanga azwa kaka msapi na eboye alakisi yango boye na nzoto nanga alakisi boye na munsiko ba rayon moko ebimisiko na msapi na ye ndeza ndeti courant ebimisiko na msapi na ye etouche nga siko ndeti kota pandi awa etenga boye mbamo nzoto mbana badulinga gigi na zolenga no loboko na msapi na ezolenga te tenga ka boye mais rayon oyo ebimaki na mosapi na ye wana mpe ezotiatia boye nga mpe donc etenga siko na pandi nazolenga gigigi nazolenga ti lere esili mbamonamona kaka lere azolongola mosapi na ye na ye azokende lokwa afize de akei nazotale azokoma moke azokende nazotali ti akoti na mapata akei alimwe ndemba mopuna susunki na lamuki makambo oyo nga namonaka yango wana le na lamuki nga na bi papa Simon Kimbangu kiangani donc nzambe ekokonfirme nga lokola 2 semaines passé ayebisaka nga akonfirme nga yango na scène oyo namonaka après wana kutu le na koti na YouTube boye période donc wana na ekomona prophète Jonathan apesaki message moko boye wana lobi peke amonaki papa Simon Kimbangu kiangani atelemi azongala apesi message yebisa batu boye atangaki ma papa Simon Kimbangu kiangani le na yoki pa boyoka ngwa le na yoki pa prophète Jonathan nga na bi donc nzambe aza vraiment malamu oyo nga na yebi pona papa Simon Kimbangu pona papa Diangenda baza kaka mutu moko na papa Simon Kimbangu oyo aliputa oyo nga na yebi par rapport ya ba révélation eza par rapport te ya batu o balobaki ko papa Simon Kimbangu kiangani boye te eza par rapport ya révélation naza suna mususu wana tazolendisa bana na yalo bibomi mona n'importe qui te boza bato bakokanga bino na bilamba babola bato bakoya bipai na bipai mindele bakouta bipai na bipai bakoya awa na mboko ya Congo bakotuna bino nzambe avandaka wapi atangisi bango ango kaka na passage oka onga na pesa kibino bozo comprendre donc ça na ba makambo mususu tozo ko ignorer mais qu'est-ce que nous faisons to pasakata na biso na ba compétition to pasakata na biso na yetengai to pasakata na biso na église ni neza ya koleka oyo to bosana oyo balobi na biso to bosana ba racine na biso nde yango wana mission oyo papa Kimbangu azwaki po azongisa biso na kati ya nzela
Dernièrement, on a solo bamakamba papa Diangenda. Ezan de komoko boy atinde la kingai photo pona koloba papa Diangenda akendeki kofuka mais pas ba juif. Alors na se renseignaki na tunaki pourtant on a besoin de ba juif que les vrais juifs c'est nous. Hein? Na tunaki ndeko moko oyo aida kanga pe mingi, c'est un écrivain que je salue, papa Adrien Fokasumbu. Je respecte, vraiment je le respecte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est vraiment bien cultivé, c'est quelqu'un qui fait des recherches aussi et qui est très intelligent. Eza bato boende to lingi na kacha ba mboka na biso. Nde ye aye koyebisa ngai, abina ngai maman Gel eza na ba makambo susu papa Diangenda asala batukutu bayebite. Mais comme lui il est écrivain, il fait aussi des recherches. Après ça nga mususu ba makambo so nga na yebite nde comme mususu pa benginga alobi nanga ka la même chose. Nde ko na tanga benga alobi nanga abi maman Gel omoni photo wana oyo papa Diangenda azana kati ya synagogue. Exactement ya komi na Israël ba juif et pas na bango mvule bandaki konoka lisusu te bazalaki na sécheresse makasi o pe makambo to yebite ngande nazo pesa binwango bazalaka na sécheresse makasi mvula esala soki 5 ans balobi mvule noka kate pa na bango tango siko ba moni papa Diangenda eloko balobaki na ye soki vraiment ozali moto oyo biso to kanisi oyo ozali sala ete en sorte que mvula enoka balobi papa Diangenda afukama na synagogue wana nde asala libondeli balobi mvula enoka na Israël barabin bakamwa Israël sikoyo pona kopesa offrande ya reconnaissance nde batonga école ya Kimbantseke. Ceux qui na se trompé, ceux qui hôpital était, ceux qui école, nde batonga en tout cas loko moko na Kimbantseke pour na ko reconnaître makambo yo papa Diangenda kende ko sala na mboka na bango. Ba pesa kineti bo offrande. Donc eza ba makambo mususu ba miracle mususu oyo tata wana tango azalaki na sena moyo oyo asala oyo biso pe toyebite. Donc ezaka ka soki on s'approcher na bakimbangi sende koyeba ko comprendre ba mystère mususu. Eza na ba biloko nzamba salaka oyo to ignoraka. Pourquoi? Parce que tomitia na kwa moko boye ngana za muto aboye, ngana za muto aboye. Je dis et je vais le répéter, le Congo, c'est la terre promise qui a été promis aux enfants d'Israël. Et bah enfants Israël ezali biso batu mwindu. Tango ba koko na biso ba kendaka ba kei kozonga na bango nde bayaki kozonga na mboka na bango ya elaka o ezali Kana o ezali Congo. Pourquoi le Congo est au centre du monde? Mboka na yo Congo ezalaka na centre na point na centre ya mokili mobimba. Donc pona kosala ronde wana o balobi na biso mokili eza lokola ballon hein, et c'est tournaka eza lokola ligne. Donc la terre tourne autour de la ligne, ce qui n'est pas il paraît vrai aussi parce que eza balobi eza normalité eza formule moko ba pesa biso eza nango bongo te mais to lo bakaka ke Congo na biso ezali na centre ya mokili mobimba. Donc ça veut dire que le Congo dégage tout. Le Congo illumine en fait. Le Congo donne, le Congo nourrit, le Congo c'est comme ça en fait. On dirait point moko o ezali kobota bomengo nyonso ya mokili mobimba. Nde yango wana omoni ba scientifique mindele ba yebi yango nde omoni Congo na yo ebundisama kobanda lelo ti na ti mais tango nango ekoki oyo mutu mwindo siko akomi kolobela netinga na koma kolobela ba makambo parce que c'est yango nde ça beaucoup plus intéressant toyeba kolobela kango poto tika pe bana na biso na ignorance te.
nous avons grandi dans l'ignorance, nos parents na biso bakola na ignorance, biso moko pe ba transmettre biso ignorance, mais biso lelo to comme comprendre, ne laissons pas nos enfants dans l'ignorance pour bayebako se réjouir na ba bénédiction on nzamba sopela bango. Je voulais vous parler de ça. Quand je vous ai dit, vous allez comprendre qui est Papa Diangenda. Yo mutu ordinaire. Bake de kokuta on a ligne. Bango ba astronaute. Ba mataki kuna na ba masque ya oxygène. Ba mati kuna na un appareil spécial. Bake bakuta bake de ko implanter drapeau na bango na ligne. Ki Diangenda. Oyo yemoko kimbangu. Alaksi bango ke awa ezanga. Donc mutwa yambo awa na ligne ndenge boye awa ezalinga mutwa liboso boso comprendre est-ce que beaucoup mi bisiko nganaza donc pona ko lakisa bango ke eloko bino bongi bo sala eloko na bongi bo loba ke bino bato liboso bokomaki na ligne o ngai na kela o ngai na tango na lobi eloko moko tango na lobi na sala mokili nyonso esalemi boloba te ke bino bato liboso c'est moi d'abord je suis ici vous m'avez trouvé ici parce que je suis ngai muto liboso naza moto yambo moto kuna bate de kokute na ligne azo respirer na oxygène était parce que kuna pose la po kuna bango tamba keniki balata ki ba pareil balati ba oxygène po ba ko respirer normalement parce que batuna ki ndenge ni moto azo vivre awa na ligne azo respirer ndenge ni po ba kutie na pareil mon côté o azo ezo permettre ya respirer nango naturellement azo vivre le corps la biso bactérien awa na se ya moyo mais bakuta Papa Diangenda et la chose o nzamba linga ko prouver pendant na kati ya batu poto tango balinga bakita baloba na batu balinga banzima bango te bakangi photo tango bakangi photo bakomi siko kolakisa ah tala mutu tokutaki na ligne tala mutu moki tango bakiti basali tour Afrique parce que bayebaki ke mutu ande mwana tokende kuteka na Afrique balobi batu moko boye balataka kaka boye bakoso batu wana fuko kende na Congo ya mwana nzamba sala makambo na azate serimo ko Mobutu alobi ale abakos tolingi susu teo ba costume ya ba manche longue Mobutu a obligé batu ba bakos manche courte nde bakendo ko kuta nango Papa Diangenda kuna na ligne balobi batu moko balataka abakos oyo baza batu azaïr bastronaute kwatu et pas Mobutu ale ayambi bango bokomona na batembre na biso akala basala batembre na biso tozaka nango na Zaïre Mobutu azali na astronaute wana misatu oh Mobutu asali sali au drapeau le asali atie nani sali d'honneur donc ne yango wana tango bakomi pa Mobutu tokendeki na nini na ligne tokuta mutu moko kuna donc bazalaki neti siko koluka ndenge kaka ba mage balukaka étoile étoile moko likolo bazolanda étoile wana bazoloba étoile wana euti wapi pe kokende wapi bazolanda bayeti na Zaïre balakisi photo Papa Mobutu atali photo alobi oh mais oh moti c'est mon homonyme. Bengisi Papa Diangenda. Ba astronaute tang ba moni Papa Diangenda ba bi oh mais mutongo ye yote o to kene ko kuta na ligne. Na même costume, même abakos. Et ça coûte tout a changé abakos les mêmes. Quelle coïncidence. Batuni Papa Diangenda. Papa Diangenda bi tengate avec beaucoup d'humilité. Ah bien non, ce n'est pas moi. Bon, moi, je Nzambe, bande ko to sala très attention. Nzambe azana bon moy. Balobi bako kanga biso na bilamba, to lakisa bango bisika Nzambe azali. Tozo kene malembe. Ya mwana nga na lobaka, ato bondelaka na église songolo. Kotaka na chambre na yo. Tuna Nzambe, tuna molimo mosantu. Olobi molimo mosantu, lobela ngai, Papa Kimbangu aza nanyo.
napesaka devoir wana na bato po nga lokola naza na révélation nalingi mpe bato nyonso bazwa quand même révélation wana. Papa Kimbangu azalaka nani? Pourquoi yaki na mokili oyo ya biso kaka na mboka Congo? Congo ezalaka nini o? Okobanga okorespecte mboka na yo. Okoboya koteka eteni ya mboka na yo na mopaya. Ndenge balobi na Israël oyo basalela biso. Sokoza Israélite te okosomba ta mabele à 4 mètres sur 4 te okosomba te. Po bazo préserver makambo na bango. Siko yo oyo zali Israël ya solo solo. O bisika nzamba keli mutu parce que balobi yango bien na livre à Genèse. Na Genèse 2, okoyeba ko comprendre que Israël ya solo solo ezali na mboka ya Afrique pe eza na mboka na yo Congo. Po eza centre ya mokili. Mais lokola toyebi yango te, omoni même batindela biso Kimbangu to boya ye. Na l'église mususu kuto kotanga komba Kimbangu te bakomona ngone ti lisumu pengu osumuki mawa. Pasi na mawa. Yango bomoni même mission o bato tindela biso tozwa mission penza o ezali ke o papa Kimbangu alobi les guerres spirituelles. Vous ne connaissez pas les guerres spirituelles. Quand on parle de guerres spirituelles, il y a les combats spirituels dedans. Mais maman langi tango aye na mission combat spirituel bato ba traiter de tous les noms. Mais je vais vous dire que nous avons besoin du combat spirituel, même pour délier les enfants de Dieu qui sont enchaînés dans les mensonges. Nous avons besoin du combat spirituel. Les lobes églises ne sont pas comment on le combat spirituel. Tant que maman langi a joué qui mission ba traiter. Le loba koma ka kozwa o maman langi a tei na église na ba tia pe ba option nyonso ki dame réveiller dame nyonso euti na ministère de combat spirituel. Même mais comme le Congolais andimaka moninga ne Congolais te, même papa Kimbangu tondima yete na église mususu kutu kotanga te pasteur moko kutu alobi bino ba kimbangiste soki bongo botika kotanga bible na biso bible ya banani. Nde makambo mawa na pasi. Ezo sala mawa na pasi. Tant ozo tala ba raisonnement ya modèle na ba pasteur, tozo comprendre te. Est-ce que bazo mema biso toye ba bosolo ou bien bazo maintenir biso na ba église na bango pokaka bango batikala ba pasteur baye bakako sala o ba lingi ba mema biso na nzela ya solo te. Ou bien eza commerce. Ou bien eza moyen de vivre. Prenons des choses comme ça. Parce que ngana yebi eloko moko ba yebi sakangai na kati ya Bible kaka balobi cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais tango tozo kende na bosolo te botala mboka nino esambelaka lokola mboka nanga Congo. Na kati Afrique kaka mobimba mboka nini esambelaka lokola mboka nanga Congo kende kokuta na veni moko 3 églises oko kende kokuta na zone moko 100 églises oko kende kokuta na ville moko 2500 églises na assemblée nationale kutu koloba te plus de 1000 partis. Bonjour mon normal parce que toute personne tire les draps de son côté. Au lieu de que moko zali komema biso na boyebi au Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi les colons sont venus chez nous pour nous désorienter, pour nous faire bannir même nos langues, comme j'ai dit dans l'émission précédente. Pourquoi ils sont venus chez nous pour nous faire croire ce que nous devrions croire. Le la vérité comme bima. Boyebi retard il y a combien de siècles tozanango? Alors tout tikala lisusu na retard te. Essayons d'avancer dans la vérité parce que c'est la vérité qui va nous affranchir. Tant que nous serons ignorants, nous serons un peuple sans frein parce que c'est la Bible qui le dit. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Bakote ya biso bitela tela.
ba memi bino boke ko sala ba théologie wana pona ko maintenir biso na esclavagisme ba boyisa biso ba racine na biso ba boyisa biso ba origine na biso ba boyisa biso bokoko na biso même ba yinisa biso même bokoko na biso. Pourquoi? Parce que faut tolanda oya bango mais bango awa bokoko na bango eza bien soigné, eza bien maintenu. Bandeko tokozwa kaka nazozwa exemple moko simple. Tango la reine d'Angleterre a koufi tomona coutume na bango en plein air. Bomona ntaba pembe po bakunda la reine mère. Eza coutume na bango te. Donc il y a des choses que nous devons vraiment faire très attention. Bakoko na biso toyebi bango te, bancêtre na biso toyebi bango te, histoire na biso toyebi bango te, et c'est ce que Nicolas Sarkozy a dit. Donc ça veut dire que ba effacer bino mémoire. Pona biso, pona bango, pona biso bonzambe e bandi ndenge bango ba yela biso na kati Afrique. Puta bonzambe banda kala. Makambo gim sa memeli ngambo. Tango alobi makambo Égypte. Bien aimé, voilà, je voulais vous parler de cet élément où Papa Diangenda a été trouvé sur la ligne. Et les astronautes, bakamwa kindenge Papa Diangenda zo vivre na ligne, batoko kuta être vivant kuna, azani na masque ya oxygène, azani na manteau parce que tant bakende kuna balata ka babilamba na bango pona ko protéger bango ba pona ko protéger banzoto na bango contre le froid contre ce qui nini. Mais Papa Diangenda avait son simple costume abakos bakangi photo tsek bakiti na photo na baye ko yeba ke mutu ango azalaka na Zaïre comme on a eu Joseph Diangenda. Bien aimé, voilà, c'est comme ça que nous devons faire des recherches. Ndenge yemo ko lobaki bo sala ba recherche, bana nanga bo sala ba recherche. Bo sala ba recherche. Alobi tant que moko continuer kaka na ba ignorance boye boko mona bato mayele. Bako zwa ba diplôme ndenge na ndenge me bako yeba ko salela ba diplôme na bango te. C'est Papa Diangenda qui a dit aux kimbangistes. Tant que vous ne saurez pas la vérité, tant que vous continuerez à vivre dans l'ignorance, les gens auront des diplômes, il y aura des doctorats, il y aura des licenciés, il y aura des gradués, mais ils ne sauront rien faire avec parce que Bozana Kati y a ignorance. Problème Tozana na Congo, na Zaïre, Yangoana. Et toza le premier peuple otoyebi ko vandisa ba groupe de réveil na kati ya mboka na biso nde yango moni pe toza beaucoup plus freiné parce que nous sommes désorientés. Bandeko ona ngai na loba yango na prometaki bino na lobela bino likambo ya Papa Diangenda na ligne nde yango moni na sali émission peza na katikati ya semaine a boye tokoyeba kolobela makamosusu tozo koba yoyo zu émission oyo partager lenga émission oyo et sengeli to yeba ba makam. Je répète, quel que soit bisika yo sambelaka et sengeli ozala na connaissance ya ba makambo aboyi et ko fongola yo mayele okomi mona pe mutu pamba te balobi bato mayele bako sale loko te. Ba universitaire bako koma bazoba. Papa Diangenda a dit ça. Pourquoi? Parce que il y a des choses net ba makamba boy. Ils ont été méprisés. Mais ceux qui toyebi koyeba bo solo, ça je vais vous rassurer. Tango to koyeba bo solo ba lobby bo mengo to ko bandolo ko tango na balabala. Parce qu'il y en a trop chez nous. Et ça ba biloko mosusu kutu nzamba bombela même mindele. Papa Moloto a écrit ça dans son livre. Il y a des choses que Dieu a cachées même aux Occidentaux. Pourquoi? Parce que ceux qui te bakobando boma biso atana banzela boy bayebika koza congolais
babomi yo pona bango parce que faut ba reconquérir mboka na biso yango bomoni ba guerre na l'est makambo ezo silate nde yango wana bandeko tozala mayele tomiyeba toyeba pe qu'est-ce que mboka na biso aimons notre pays mboka wana ekobonga bakokanga biso na bilamba tolakisa bango nzambe azalaka wapi bakolanda biso bakokanga biso na bilamba bandeko bosimba makambo oyo nazoyebisa bino bakokanga biso na bilamba lakisaka bana monoko ya mboka koyokelaka ngo soni te lakisaka bana monoko ya mboka na yo lakisaka bana. Donc voilà, c'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission Ensemble Parlons-en. Que l'Éternel et Dieu puisse vous bénir abondamment.